Voilà, merci très cher internaute, merci na fidélité, merci na confiance au bopé sarabiso toko taranawanda kuna bino sans audience kakande tolobaka. Donc lelo teko solo la affaire Christelle Ngoïka Sanji des coulé bah encre belé sur la toile. Donc je pense que bah tout bayoki au bako loba bah tout bayoki yango. Donc c'est la raison pour laquelle bisope toye ko sala moi analyse mokie na problème wana tomoni ndeko ndenge afingaki première dame tomonaki ndenge ndeko akotiaki mama Olive na makambo na bango. Donc toye kosala mo analyse mo mokie na affaire yango, mais pour tokota vraiment na affaire yango kosolola yango vraiment bien avant tokota tokopesa d'abord un grand merci bongo na bato nyonso surtout oyo basoutenaka biso awa na Global Télévision Moscou. Donc un grand merci à Aimé Macabiscofield, un grand merci comme ça à Patrick Echimi, Djogo Nzambe. Donc voilà. Alors mes frères congolais, donc toujours méga osala mo analyse moko boye, tout le gato yeba. Eloko nini esali ki ndeko mwasi atomboka ti akoma na niveau ya ko outrager Denise Nyakero ti na niveau oyo. Tokoluka to yeba, mais analyse to ke mingi na fond tozonga na forme pour to pesa bato moi piste ba comprendre elo nini to solo la ah. Donc c'est un peu ça, analyse un peu ça bongo to tshela bino vidéo ali bosse bimaki o ande kona biso a déborda ki afingaki na vidéo wana elongni bandaki vraiment ko mona na vraiment bien té. Et puis tu ko mona na deuxième vidéo oyo tu ko bima to sentir vraiment que non ndeko vraiment à mon ami. Je pense que ça la vidéo oyo vraiment ndeba osambisa na yango nde za deuxième vidéo. Mais le quoi tout ça na analyse to faire comprendre ba tout que première vidéo bazo qui yango vraiment bien tezala ki nitika na moi profil. Mais deuxième vidéo so botal yango bien pour comprendre que la première vidéo il y avait de policiers bavanda qui na droite so botali bien c'est ça bangonde siko bazui vraiment image vraiment bien oyo batinde na réseaux sociaux. Donc na yango wana nde tokoluka to symbole yango bien, mais avant to kota na tshela bien d'abord vidéo bolanda vidéo ndenge ndeko amekaki ko expliquer tozo maloba mona kati ya vidéo wana. Donc à travers maloba wana nde tokoya siko to meka siko ko sala analyse ya fond na maloba o ndeko na biso mwasi alobi na vidéo na de. Donc oyo yokani vraiment bien na deuxième vidéo. Donc tous les cas tout landa yango et puis to zonga na plateau na biso to continuer analyse na biso kaka ndenge zalaka. Tole vraiment filmé dans laquelle il y a une scope aux filmé. Je ne vais pas retirer mes paroles. Ma propre et moi si il y a pas mon vote, il y a pas la biso. Azam tata moi si à Félix. Ati la koyo la pas la biso. Ce qui a zone ba koyo kana naye. Aso na naye vraiment. Pas y biso ba boy ko. Ok to ko bisa na ba wana. Na so député Eli a ville de Mbujimayi. Dans mon zone ba mo kini na nzambe pesi na droit oyo. E ko exécuter ngo boniko. Il y a des chefs de l'État qui vont sortir. On a la Congo. On a battu en main le Congo. On va continuer ça pour humilier les gens. Nous avons qu'on a salé qui a autant pour qu'on va faire 100 000 d'accord. N'a pas tant on a y diamant. La seule voix du peuple de Mbujimayi. Vous te rebattez ça à terre. Là, on est appelé la France 24. On a fini ma campagne. On détruit pour voir la Chilombo. Bana basi de ba pote bino ba policier. Ngai na zona batake mama ya bana ni balé. Boko humilier papa na ngapona ni. Asala nyongo na bino. Boy bisa eso ka sala ba nyongo na bino akofuta ngo pas millionnaire. Hein? Asa millionnaire. So ka sala ba nyongo na bino akofuta tala. Ngai na kola na bomingo. Sako ya $5,000. Utakobangi sangate na Congo awa. Nala so la kana mama Olive le boniko. Ya Denise nani amale kinga na beauté. Si. Qui va ka? OK na kana ni attention. Voilà, merci. Tozongi na plateau na biso. Je pense que boyoki ndenge ndeko mwasi ameki koloba
Donc tokozwa kaka quelques paroles na kati ya vidéo oyo. Alobi abi elle va pas retirer ses paroles. Donc malobo to alobi ko retirer en côté. Tokangi parenthèse mais to moni vidéo oyo azo senga pardon. Donc yelo baki ki a retiré te. Mais pourquoi ça dit sous vidéo pour le baki non au senga ba pardon. Na vidéo lobi bien que non na ko retirer ba parole langa te. Et puis tozo sous parole mususu o to moni de kwa lobi tata na biso alobi bien koko nanga ya mwasi ya mobali ya tata na biso aza tata mwasi ya Félix. Na bande lisusu koko nanga ya mwasi ya mobali ya tata na biso aza tata mwasi ya Félix. Et vous allez directement comprendre au moins que côté wana il y a quelque chose dans la kati. Pour tout développer bien pour comprendre que les lots bah il faut pas comprendre que justice neti baris par le baka soutba hein, donc les lots justice petit à petit azo comme cause autonomie nae. Donc pour tout côté non na ba parole o ndeko na biso a lobby wana na noté to kozonga moi sima spoliation na Congo et banda mingi tango afdel akotaka tango afdel akoti ba mouvance belé bakima ba bailleur de fonds et belé bakima batika banda kuna bango et ba kadogo et belé bazwa banda kwana par force. Donc toujours ba spoliation toujours ba moko kozwa ba bien d'autrui par force. Ya wana bengi mon en français spoliation. Donc spoliation ça les maki tellement trop tango Kabila le père à Kotaka. Et puis Gabriel Mon qui est qui victime ya parmi ya bateau yo banda kuna bango zala spolier. Mais ndeko nabiso Gabi azaki tellement na ténacité na ye yango to moni ça peut et au sala que non ça fait au moins 20 ans ndeko nabiso aiko gagner procès na ye. Donc voilà toujours ngisika moi mon pour te faire comprendre bato misusu ba comprendre au moins début ya makambo ndenge banda ki ezaki na entrée mingi entrée ya afdel. Donc ce qui bozongi sunda sera Mobutu bandaku ebele ya ba mouvance ebele Mobutu amemara on bakota ba ipeno kuna ba mbinza delvo ba mbinza ozone c'est plus ce bateau ba travailler na Mobutu ba kenda kuna ko tonga mingi ba côté kuna parce que to ebi ke Gombe ezala ki place moko mingi bandaku mingi za wana za bandaku ya l'état sur 100% 80% 90% za bandaku ya l'état. Et puis bandako mususu ezalaki wana eza bandako ya ba bailleur de fonds neti ba vina biso ba moki azalaka grand bwana à l'époque anoteka ba café na ye pesa ba mbongo na ye. Donc yango wana asala balar na ye asomba ba mabele na ye à l'époque, vous comprenez. Donc yango wana et puis moki azalaki pe parmi bato ba kimaka à l'époque tango musée tango afdel ekotaki. Mais azaki victime parce que bazwaki banda kuna ye. Mais ce que loko yo koma ke muto azwaka nda kuna ye atekelaka ngonde nani atekelaka ngo ngoi Jack Boyer donc batekelaka ngonde ye. Mais ce que tellement muto azana ba vrai document ezalaki mokia ane olandela palais na eti lelo palais on est kangamina palais ya gouverneur à banque actuelle ndako wana nyoso ba terrain na nyoso ba terrain ya mokia. Donc à récupérer ngo lelo pona ye bon voilà parce que to zonga na moi analyse tout ça là par rapport à ba propos de comment c'est lobby so botali bien pour comprendre que ndeko eloko a lobby c'est-à-dire ye bango na Félix bazana ba lien moko familial. Donc boki kandingi na to loba na bandeli bazana ba lien moko familial. Donc tant que les choses ont un lien familial na mutu tant que ndeko na za na problème yo salani o côté non
Voilà. Babilo kona ce que zala mingi na ba régime oyo tu koleka ya ba intouchable. Ndeko nanga na problème ezala na raison te na oyamba mona osa nini na ko s'imposer. C'est ça maintenant ce qui vous landi fond. Il y a problème maintenant, vous allez comprendre au moins que la fille, la famille et le vieux croyaient que Félix bazana moba lien moko na kati wana Félix akotia maboko na makambo na bango, mais c'est faux. Félix akotia te parce que tant makambo no bobandaki d'abord de 1 Félix azaki te. Bino botie bokotisie parce que tant bomoni ke yindi non seulement bokoti na bêtise na mwasi na ale yo ubandi kofinga mwasi na ye. Ofingi mwasi na ye au débordé. Et ça li pas si parce que vous êtes député. Vous êtes député. Vous êtes député. Donc vous êtes député. Donc vous êtes député. Député en tout cas parce que député ko sa mambozo salade. Et puis OK na OK puis au siège puis na parlement mais na habité ba député ngwa Congo vraiment na habité tout ce qui de wapi na makambo ba député. Donc voilà. Et là, vraiment, ce beau tali, beau côté na fond, et likambo, beau comprendre vraiment problème y a moi. La fille a lobby marambo président de la République. Cause à la président de la République, ils ont 2 ans. Ce qui est tangamaka aux président de la République ou aux président de la République. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc moi si ce que tali peut bien moi jalousie moi ezali que tout pesa na kati na motema mabe. Ce peut tout taliper bien moi na ndenge pe systématique peut boyer genre parce que c'est normal tout comment ko déborder na niveau boy et puis les qui aussi senga pardon te yo lobi da que non retirer ma parole non te faut tirer l'authentique parce que ministère public a ça zuma ramunion surtout au gros ça maintenant ministère public donc voilà. Et le but de l'ingé to mekaka koyaka ko tchaka ko sembola mo loko mo ya makasi zana qu'il faut ba comprendre que bango balinga qui peut-être entre guillemets balinga qui que problème na bango bazana na justice Félix acha maboko na kati pour parler na bango ke nete mais chose grave ba moni que justice e kati makam nango ndenge zaleli to moni ndeko na biso Jack Bauer a l'équipe de émission lobby qui a qui notifié te yo za notifié ndenge nini soki déjà yo perdre bon notifié te la personne ou a gagné wana ndako kenda saleli au préavis batinde loka lettre à préavis kende za boye en tout cas luka o bima na parler langa parce que si na gagné procès il faut bima na parler langa mais azwa ki yango déjà mo ki lobby anga azwa ki yango si ba ibise ki que non so perdre notification ni no ya za na opposé soazo. Ce qui siko et mutu siko déjà si boyib ça qui est déjà l'été sur le bail déjà que boga parce que bozaki na yé déjà oyebi que na na perdre déjà ce que c'est la notification nini sou ba notifio ba notifio ta yo siko nde siko le loko etikala ki ezala ki okei okangi bisaka na yo bengi mutu ko ke dans le calme ou libérer parler dans le calme pour ça ndenge comme il est dans les réseaux sociaux voilà. Allez tant yo siko yo umeli délai ba pesa ki yo eke o respecter en haute dégarpissement eye ndeso ba oya ko bimisa siko ba ko bimisa o par force parce que ba pesa ki yo déjà ba pesa ki yo déjà ba préavis pour bima ba préavis on est aura battant ça peut prendre même 6 mois il fallait qu'il au milengelité lelo ba bimiso libanda oki ovando ça ba vidéo ça là ba conférence de presse au lobake non on m'a pas notifié on pourrait pas te notifier parce que aux alaki déjà na kati ya dossier wana obande ko samba et que au perdre aux autres ani suba notifié ba biso jour obima non donc voilà la vrai problème est que dès qu'on a vu ça moi si balinga kinde Félix a ocha bango poa mais o eza régime ba intouchable été le lot doit te rappeler ba lelo mujima ba problème tu to bo mona lelo ba wewa nyonso ba kiti la Kinshasa eza nani c'est Jack Bauer asali bato ba mama na ba kanai lelo to moni vidéo ba ndeko akasai ba sepeli ndenge eloko ekomeli ndeko na biso ya on to yebisa bino lelo so ba tio na poste moko boy moi j'ai l'impression que ba ko mo raisonner on dirait
liwe ezalaka lisusu te. Donc ça fait des fois esalaka mpasi komona mutu batie côté moko bozomona nde otikali éternellement. Non, boule mpe mosusu nde na osala boye lobi na ozala te mutu mosusu mpa koya na place wana. Il faut bakongolais batie eloko wana mutu baafricain. Des fois ça fait trop mal ya komona babiloko tozomona o. Et puis netinga première fois nanga na mona ndeko wana mwasi na yoka kazaka député. Nga benga bango ba député nombre. Donc tout le catholique ça doit comprendre le mongo tango élection ibanda esalemaka biso batu tout ozalaka tout focaliser focus na biso ezalaka ka président de la République. Non, il faut seulement Kabila alongwa. Mais ba se renda qui compte te l'impact ya ba député. Législatif ya ki base ya onde zaka base ya mboka parce que parlement nem te votaka ba votaka budget. Parlement nem te votaka ba loi. Yango bomonaki ba IFFC ba IFCC plutôt ba likelaki batu siko boule ba zuba nommé la Mwanza neti ba député neti ba Christelle wana on a ma vrai binomé la Mwanza parce que au mona ga na base te talaka na botalaka na papier azotanga osengela pardon so botal na critique o ba komeli wana o senti que non na français ngo otala kutu ko mawa plein ata mwana nga jowe na kotanga bongo te. Vous comprenez? Donc ça toloba FCC et ça ça qui plan na ye zaki ke akotia ba député belé pour azwa majorité parlementaire parce que ni mto kozwa ba poste clé pour na gouvernance ya mboka na biso. Yango lelo tozomona mboka na biso zo subir ba makambo na nyonso tout na ba député motindo. Donc yango wana tout qui vraiment trop vraiment la politique était toi qui mingi vraiment kaka ko analyser ba propos tenus à ndeko mwasi. Donc c'était vraiment ça sujet na biso toi qui nango vraiment lelo ya ko meka ko analyser na fond et les kambu oyo vraiment bien. Mais vous allez comprendre au moins que le président de la République bazana bango na kati ya makambo yote mais ndeko mwasi akotisi bango na bulka ke no il fallait ki bango bacha bango poa pour baza bandeko. Par contre, Félix Assaloba qui a déjà na bandeli tango après qui serment na ya loba qui a zongela ki famille na so yoza famille na il fallait ozonga na ba propos au Félix et mora loba qui même famille na nga soko salimbe ba boina boy boloko. Voilà. C'est là au moyo kende na onde tuzo kende na ngwana te. Bref, pour être bref, na dossier ndeko na biso mwasi tuzo zela loko za député. Il faut lever l'immunité na il faut ce que bandeko na ya ba FCC ba lever ba accepter ko lever immunité na pour ba traduire en justice. Donc to yi pendenge ba FCC ndenge ba fonctionnaka. Peut-être ba ko boya na bango, mais en tout cas ba FCC o ndeko na biso ça les a bavure, ils a ba bavure. Aki trop loin, ceux qui beaucoup protégés, ils a pas si mingi. Bino tout bon la mnoga ndenge mo so bo protéger bino tout bon ndenge mo parce que tu bi que ba IFCC on na batumsu ba docteur to na batumsu ba avocat mais ma va plein to ça la vraiment trop na politique té donc ça dossier moko oyo toi qui vraiment ko soulever toi qui vraiment ko ça la analyse positive par rapport ya ba propos on ndeko ya mwasi atenaki mais na au fond la parenthèse moi muke pour na ko expliquer ba tout le monde les réseaux sociaux ba balobité maman na biso livre lembe maman disita to pese ba moto côté azali maman moko bien azala outragé tina moi l'épinière oui mais outrage on ezala qui anonyme ezala qui député tenne muto outrage qui maman livre lembe à l'époque non ils a député national né à outrager première dame mais il faut pas traduire en justice. Ton a pour ça bolo belem so bambo bolo banate ton a pour ça mboka et marché ndenge bamboka nyoso kenda pour épée ça peut leçon na ba député mususu et puis to koloba pe lo bon to pe ça peut to robeta pe c'était makasi to monaki c'est ça à suspendre boso na politique
tokosenga pe na CESAC bokota pe na ba chaîne YouTube bokota tozomona ba journaliste msu bazotia ba numéro de téléphone na bango ba identification na bango bo identifier bango bazo finga bato danger na ba réseaux sociaux. Mais pourquoi bozolandela bango te? Bozolandela bango te. Tomoni bo suspendre bo solo na politique pour 7 jours. C'est ça. Non. Bozomona te que internet est comme le rôle à wenzi moko boye, même si biso za kana poto tomona quand même bato ba youtubeur libanda mboka ndenge ba fonctionnera ne mais ndenge mona mboka na biso te. Parce que biso to côté ici insulte makasi na média. Mais il faut battre, c'est ça que peut balander lango. Donc voilà le retour to kangi na biso parenthèse on a rapidement. To sotia la bino sikoyo Gabriel Moki a nega meki ko expliciter par rapport à problème mo na ndenge zalaki et puis boyo kayango tozo na plateau. To ka ensemble na bino tozo na plateau to analyser puis to citer na émission na biso ya lelo. To leka. On avait fait la sommation, on nous a donné 72 heures. Mweka Sanji n'a pas accepté. Lui, côté si le Chilengulungu. Parce qu'il y a une chambre. Chilengulungu, c'est quoi? C'est une histoire qu'on utilise au Kassai là-bas. Des fétiches. Je viens te demander mon argent que tu me dois, mais je trouve que tu es devenu blanc. Ah, oh. Ça c'est superstitieux ça. Ah oui, donc tu es devenu blanc. Cela s'est fait en bougement là-bas par un administrateur du territoire. Il y a une chambre là, il n'a pas voulu faire sortir, se fermer. Je ne sais pas s'il y a du Chilengulungu là-bas. Je vais prendre les hommes de Dieu pour prier et jeter de l'eau. Il n'a qu'à venir ouvrir sa chambre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas là-dedans. Je suppose le Chilengulungu là-dedans. Donc, soit dit en passant qu'il a tweeté dernièrement pour dire que sa villa va lui revenir. Oui, parce que sa fille a dit que moi qui a pu entrer là-bas, il va mourir. Eh, moi, même moi, je sais que là, vous avez le Chilengulungu. Et cette maison s'était transformée à Bundumba Wabuchanda. Là-dedans, toujours, il y a eu des Bundumba Wabuchanda. Donc, Bundumba Wabuchanda, mélangé par Chilengulungu, vous voulez me tuer, vous n'allez pas me tuer. Moi, je suis chrétien, pratiquant. Depuis 1967, vous ne pouvez pas me tuer avec les fétiches. Vous allez amener les hommes de Dieu là-bas pour aller prier. Oui, on va neutraliser le Chilengulungu. On va neutraliser le Bundumba Wabuchanda. Là-dedans, donc comme ça, la maison va devenir propre. Qui ne compte pas, c'est moi que je vais aller entrer là-bas. Je ne suis pas un imbécile quand même. Je sais qu'ils sont sortis, ils ont leur histoire là-bas, les statues, tout ça. Nous allons tout casser, on va jeter que de l'eau. Moi, j'ai prié en Ngiringiri chez Maman Mata là-bas à l'époque. Une église, tout ça. Tout ça, Maman Mata neutralisé tout ça. Neutraliser tout ça avec la parole de Dieu et la Bible. Ça va être neutralisé. Oh, ça va être neutralisé. Le Chilengulungu et le Bundumba Wabuchanda, ça doit quitter. Vont quitter cet endroit. Et les militaires sont là, les policiers, je l'ai dit aux policiers, si vous trouvez un Chilengulungu qui se transforme en un black, tirez sur lui. Voilà, merci beaucoup, très cher internaute. En tout cas, Bomoni, Wana, Ezali, Yagabi, donc Mokia, Boki Nengameki, Koloba, donc voilà, donc Viona Kota ba prison trop, Namakamna ba palais, donc Alingaming ténacité nae, donc je pense que Bomoni Nengamambolobi, Bundumba Wabuchanda. Ce vieux, il est trop fort en fait, donc il est trop fort. Bundumba Wabuchanda. C'est quoi Bundumba Wabuchanda? Il faut essayer un peu de voir, il faut essayer un peu de comprendre. Il parle de quoi? Parce que tu écris, tu ébi, tu yoka, murmure mon robot. Il y a tatana moana, donc tu as vraiment la profondeur. Donc il a parlé aussi de Chilengilengu. Donc voilà, c'est bizarre, hein? Donc le vieux est trop fort en fait. Mais ils en ont parce qu'il a gagné procès naé, donc voilà, il est important quoi. Donc ils ont que non, pour retenir le moko, ils ont que la fille d'abord de 1, toujours c'est là-bas, lever humilité naé pour traduire en justice. Drôle le moko, peut-être même sous famille à Denise bako porter plainte ou soit famille à Félix, mais citoyen congolais mon à côté les mappés. Ce qui a porté plainte, donc on a biso traduire toujours en justice. Tout le monde m'a dit que bengi tout le monde qui a noté faut pas limbisser kaka mais ça tout le monde accepter il faut non d'abord y à subir et puis écouter bande comme sous bana ba pratique
ya makambo ya motindo wana. Donc voilà oyo toaki nango vraiment ya kosembola to ya komanyola. Donc mais il faut comprendre que bandeko na biso balingaki peut-être bazo assistance ya président de la République na dossier na bango ya moni ndeko atomboki alobi akoloba. Donc voilà dossier mapango dossier mapango na Congo ezali vraiment ebelé fréquent ya kosakanati. Donc voilà topesi mbote na bato nyonso to bazwa ki vraiment libaku ya kolanda émission na nous lingaka mingi to sola nyonso eza magazine moko politique socio-culturel. Donc to sola nyonso to zwaka vraiment secteur nyonso tout chronique musicale, politique, culture nyonso to sola ngo vraiment awa na to solo la nyonso. Je dis un grand merci à Aimé Makabi, Aimé Makabi Scofield. Un grand merci comme ça à Patrick et Jimmy Djogo Nzambe, pourquoi pas Jimmy Mutombo, pourquoi pas comme ça Irène Yimbi et PGB. Donc voilà, un grand merci à vous. Donc voilà, on se retrouve prochainement. Naba édition Nabiso Moussoussou. Restez toujours branchés puis connectés sur Global Télévision Moscou. À très bientôt. Merci comme ça. Bye bye.